Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyoso tu ba boza kotala nga mbote na bandeko na nga nyoso bo disposata na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga mavimpi muko wazima abarienu est-ce que boza bien betwabu na bino so otu boza kotala nga ngo ya bino mama Elia nitu yeyo na yesu ko so na bino ndeto mesana ko so est-ce que boza bien faites-moi savoir si vous allez bien na osenga na une minute de silence pona ba passe otolika na kati ya mboka na monde entier et surtout toza na pasteur na biso na France pasteur Bruno Kwimi et église ya les jubilé ye auta kokufisa fils aîné na ye Fabrice pasi mingi jeune garçon abandi vina sika atiki mwasi na ye na mwana moto pasalaki ntango asaki libane service traiteur ezalaki ngai mama Elia nitu yango na osenga na bino nanga tokanisa mpe baye nyonso tu oyo baza kotika biso mikolo nyonso par rapport à pandémie. Une minute de silence s'il vous plaît. Merci beaucoup Nabino surtout ba ebangai ba ebolingangai ba sepelaka nanga pona kotala mama Elia ni tout c'est vrai que moment où est très difficile par rapport à la pandémie oyo ndenge za kobema batu tongo pour abutu mo nyoso batu bazokende biso ba olo kwanza mabateli biso to leki baninga te mais zaka nzambe asali biso grâce photo za vraiment reconnaissance na nzambe o asali biso vraiment grâce ko pesa kay merci nyoso ko pesa merci te par rapport à pandémie ko pesa merci nenga batela kabiso ngala pesa ke merci banda na rana libumu mama ti lelo na bote na zaboye soki na miteka na bien nzambe merci po etokelanga na zekela muna pesa nzambe merci toza vraiment reconnaissant vis-à-vis nzambe na biso nzambe tata parce que yende mokeli na biso faut vraiment to pesa ka merci toza vraiment reconnaissant et kozala bien mama Elia nitu boyebi na émission nga na sala ka ya préparer pour le mariage na ba émission nga za rapona obebisa te mais za rapona kobungisa mingi to sala makambo oyo etali mabala. En tout cas, nazali solo na beta bino lelo ngana bino to beta na suka bo komelanga soki mwasi asaki mabeto asala ki malamu na oza vraiment na besoin ba commentaire na bino na suka bo sani bo komelanga par rapport ya eloko yo mwasi asala ki soki eza mabeto eza malamu. Boyebi bien que but émission na ngeza na ba toujours ba mama bozala boye ba mama mais lelo eza ba mama te lelo eza ba papa pona nini boza motema mabe pona nini boza ko nyokola basi na bino basi o ba boteli bino bana ata pe ba boti te tango so bali mwasi so bali déjà pourquoi ko nyokola motema ya mwasi pona nini ba papa boza ko nyokola basi na bino na mela nano poka te boka kocha pona nini mibale ebele na su ba pele ebele ba coup de fil ebele ya bato ba binga mama Elia c'est vrai le bano makama mariage c'est vrai le bakano boy mais tala mobali nanga boy tala mobali nanga ninga finga kanga tala mobali nanga ninga lobaka nanga tala mobali nanga comment est-ce qu'il me trahit tout le temps yango lelo na ko sola lisolo to sola ngana bino elongo boyo kama kamuna zo ebisa bino ba couple ninga toza bona baka tout ce que Dieu fait bon ta mususu moment oya confinement oyo ne mokonza moko abeto vanda engaki ezala moment moko opportun mpona bato nyonso tu boye baninga kobungisa bayeba na kati ya famille oyo baza na boyokani te baninga kobungisa na kati ya mabota baza na bavie de couple baninga kobungisa parce que mingi ana poto ta ezaka mingi te. On est tout le temps parti. Moi, c'est que dans Moussala, je suis dans Moussala. Mais dans le moment où on est dans le confinement, où on est dans le basala quitté, bas mingi peut basala quitté. Sauf que si comme moi, comme on va comme que bima bandu qui est dans Moussala. Nous connaissons bien la bima melian, où est comme linga na habité. Ata kutu yo o kume sa mfumukanda na yo. Ata kutu yo se komela ki na habité ce que osa ndenge nini. Nga la bini na bi mama Elia nitu. Na kuti mobali nanga. Azo sala bolingono na téléphone mama ko imaginer. Na mwasi na ye na WhatsApp. Moi, quand je dis moi si c'est trop, na marquant on est na WhatsApp. Nga bien bon. Ye abi ke yo za ndako abi oui. Abi ke naza na ndako ye azaki na kati ya chambre. Ponda kuna biso eza likolo na se. Chambre za likolo to za na se neska makamusa na se mais chambre na biso za likolo pa etokendaka kolala bi maman Hélène. Lokola yeba ki ngana na kati ya ménage. Yo moto sa be émission yebisi biso ki faut bolsa ménage bosa boy. Abi maman Hélène. Nazo sa ba ménage mwa motema etininga kana sa nini na matalikolo mama na yebi pete na ngola kili papa ne banda ko malembe mama na koti boy na kati ya chambre na koti en pleine action maman tu peux imaginer en pleine action maman na téléphone en pleine action maman webi ke na tali boy na tali mobali ngabi
André, c'est quoi ça? Hein? Maman, l'Union européenne, où me la raté, l'Union européenne, soda lali. Natala boye maman, moi, ça m'ikate, pour la côte qui brisque, maman. A côté qui n'a qu'à tirer sa couverture. Ah, n'a qu'à tirer la canne, n'a moulungi, oh, mais n'a qu'à tirer sa couverture, maman. Donc, à checker téléphone, moi, mouta tchema koloboye, ou moi, quand tu mouta lali boye, maman, quand na fumoli ka couverture, na kouti penza en pleine action, penza. Action comme maman, na téléphone, azana nani, na mon téléphone, tala niveau, maman. Ata kouti ni bala ngo bolo baka. Que moi, si bata li bala, ya modelo, nga nazana kati andaku, maman. Naza na kati ndao soka omeki osimba bo yo pe na olembini oke musala te yo pe baba confinement ba baki bon so te fani bo foka tout temps kosala ka ba makambo yo pe nzoto pe nzoto pe il fait ça nini il faut paiement abi maman il y a ni tu na koki angote maman na koki angote maman obi mobali nanga aza mibali ba finga kabasi mobali nanga aza mobali oyo maman to moni na e pasi maman to ya na e poto ne kara une semaine ya ye ngana ye to banda via boye vio kaka penza ke pasi ya banda kwa poa ya ko vande pa ya batu oka ke monyoko lizemi nanga liboso mwana liboso na bota na ndako camarade na ye mama to nyoko ma oka ke ya ko nyoko ma me mobali nanga mama Eliane na ye biso basi nyoso ya quartier ya Facebook nyoso ya ye il suffit à retrouver ka moi Simon na Facebook kaka bazaki quartier moko il faut à draguer kaka akoma mwasi na ye na bi pete na Facebook bitula na bitula nde baza kuna mutu boyeba na zaki ya quartier boyeba ni tonton quartier pourquoi faut draguer na Facebook yo pondima basi nyoso ya Facebook mama basi na ya Facebook nyoso mama na kangaka ye okuta ye kaka na baje ya cash téléphone ko bomba okoza ozomona penza ndenge mutu azosolola ti sans que mutu oyo esololi oyo asolola nkana nani asolola kana mwasi libanda mama soka nkana motema to sto boti bana to na bana 4 tozana bana 4 maman to kanka motema soko yebise kaka nini ngoko problème elo abi maman boko ko kenene na lieu sacré no ba lieu sacré maman yo moko tel penza ko bomi nzoto na lieu sacré o bomi penza nzoto ko boma ya na lieu sacré tant on peut aussi ça musala autour de ça était elo nya malonga pour salia jamais de compliments. Compliments à la raté, encouragements à la raté, que tous les lieux qui bien, les lieux vomés les qui bien, en trois les lieux sans tabou, hein. Les lieux qui bien, les lieux qui bien, t'as totalement compliment mon coboy, attends, et l'autre côté, maman, n'a l'autre côté, abi maman, naza moi si oyebi komi sala, naza moi si oyebi ko lamba, talaka naza mongo, à préciser, ba mongo oye, ba mongo oye, atlendo, mais naza mongo. Ça va business juste kala. Abi maman talaka ngala za mongo mama. Ngabi tiens. Do ba mongo de machine madaga daga. Abi maman talaka ke ngala za mongo. Na za mongo mama. Na sala ka nyoso. Mkono lobi okanga liputa pete. Nakanga ngo ya pete. O sengle na taka sengle comprendre na te mobile to boti bana 4. Motema kaka libanda. Motema kaka ngabi bo ese koni. Abi to se kolo moko. Yepe mongo ngape mongo. Moi mobile na ngaza ekonda. Abi mama kanga liputa pete na kanga pete lokota mpata na lokota kampata mama na sala kanyoso il n'a jamais été satisfait maman jamais boko si ça outi na action tout ni ele kindenge nini ele moi spécial les ana te bon ya spécial les a normal hein toujours de mauvaises réponses maman alobi mama okolamba biloko che biloko na mesa obenge ya kolia nazoya kako o mwana mais c'est chiki bloko na mesa ya kolia nas oza bongo po ani ko pesu taba momi pende basa na bino nazo raté ye wana donc azo sekana muto so na Facebook mais ngamo si to na kati ndako asekana ngate to sekakate to sololaka to solola donc bolingo moko ko mama bolingo moko tous les deux on a moins de 50 ans mais bolingo na biso maman na yebite na ko expliquer ndenge nini na yebite na expliquer bolingo ndenge do bolingo moko esila na ngwe lengi do bolingo moko so moneke na sens cynique o mona yo mozo samba comme c'est comme ça ko forcer bolingo ngo nzoka non maman to yepo to nzela moneka une semaine mais ngamu na pesa ye mukanda asala ki boye poza mukanda maman
nga nazoki mukanda avant ye tobwakaki mutu na mutu abwaki na ndenge ne ye beti poto yange esimbi ntango yange esimbi na nsima na nga nde asaki nini aye kozwa mukanda mama mbongo nini nga na defi te mpo na kopesa ye nakota banyongo na banke mama mpo na kopesa ke bambongo ya solo na nimi bolingo basoma ngo na mbongo te nakota banyongo na banke mpo na kopesa ke kaka omaka naza besoin abi aza na lolemo soki abi alembo lolemo mama okoboya oka naza besoin mbongo mama na kodefa mbongo na kopesa mpo afuta te kanga momu na kofuta mbongo wana nga momu na kofuta mbongo mama nga mutu naliesaka ndako nga mutu naliesaka ndako biloko ya bana mpo bana balata basket ya bien ifoka ngai siko role na ya mobali eza nini mama nayebisi yo non ata kutu libala ngo boloba akezaka mwasi non yango na bibili bandeko mibali boza ndenge nini mibali boza ni puko kolinga mwasi banda kose plaindre na makambo boye ovandi na mwasi na ndako olinga oswana na mwasi te ozomona mwasi na eloko pamba mibali tango pase ezwa kabino so koti na hôpital balukaka ni balukaka liboso kaka mwasi batuna est-ce que vous êtes marié okozana pasi moko boye côté ligne ko ezalaka evimbi wana mwa bibonto nini bakoluka ndeko note ni ya mwasi tambe bakotuna kaka soki obala pona nini po mwasi to mutu faya kosani akomona biloko wana kolela ya mwasi ezalaka mabe bandeko mibali bible lobi ke baloba mabe pona bakutu mabe wana kati na yo te so bakuti mabe wana kati na yo directement oza na punition na yo oza na punition na yo soki mwasi aza kolela mpo na yo eza mabe kolela ya mwasi eza mabe kolinga te mwasi alelaka na kombo na yo eza malamu te kolinga te mwasi alelaka na kombo na yo oza na mwasi na kati ya ndako abi mama confinement onde bandi mobali mo bazwaka ta tante ya kovanda na bana na ye asola na bana bovanda na bana ndenge ezaka mwa couple boza na bana bolia boseka rien koseka moke kosilika ebele mais le colo za moi si bana ko pe na bote bango 4 parce que na landisa ki bango mama na seki na ekara une année demi na bote na baki na bota bana na ngalo sona banda ko bokola mais na yebiso comportement za na mobali mama ya kosaka te na tunie siko tango kuta ki ndenge wana en pleine action tango kuta ki bo comprendre na WhatsApp aza osaka na WhatsApp en pleine action tango kuta ki osaki ndenge nini abi mama na zui téléphone na ye tango na taki na bambi yango na mabele mais na bengani ye ngabi na abi mama na bengani trop c'est trop mama na zubilo kone na boaki na bimise di banda na kofina abi makende donc abenga kingako ozoka muto sana kanda ko abi mama ili antel kama utole kelanga ezabo ngabi kitana motema na bise katana no rappeler ngata dans 20 minutes pour kitana motema abi mama na bengani abi makende et pas moi si oya mona za important moi si amon ke ya za moi si nga moi si na kati ya ndako na zana cuisine na zo sala misala il en pleine action na moi si na kati ya chambre parce que soki na sina kiti na se ko matalikolo na umela ka mwandambo po na rebiki na misala tout ça na zo sa misala bana rebiki na ba confinement o bana ba ola mukano kite bana bazo umela nga na tuni maman e bongo bile ya tongo azoki petit déjeuner na yo pesa ki ma petit déjeuner kuta boye ki na na meka o te aboye ki na ona kite ki na biki sa ayebi ke na kiti boye na ko umela non matano kite po fana bana ko sa ba chambre bana fona sala boye tout ça maman na kuti en pleine action téléphone na ye aza kosala na WhatsApp mama okoko imaginer mibali ya ndenge ni mobali ndoki mama mobali ndoki na te soki na benga ye ndenge nini papa ya bana 4 mama kipaka bana te ndenge papa kozala boye na bana abi mama ya na bato musuna mokili babota aboti ne kaka me motema nesa na ngokuna te ka aboti ne kaka bona abota celle de voir mokili ke na bota mais bana moko penza on dirait balobela ke le côté ko balobela ke le côté yango na bengi pona biso yo lingaka nyonso kaka mwasi boye na linga kemission na yo mingi eza éducatif nengo lo bakana parce que et apprendre nga pe makao mingi et pesa nga pe kozala motema munene ta mususu na siliki na cheka mama ile ani to motema nanga esaka nini ekitaka me pona lelo mama na ko pardonner le côté so na tuna bino so bota botela ba commentaire abia bengani mobali en plein confinement parce que akuti mobali za sala infidélité na kacha chambre à coucher na bango na téléphone na mwasi mususu infidélité na téléphone mwasi aussi longtemps que ye aza na kati ya ndako abi mama na kange na baje ya cache mingi mama akokende boya bibi muki akende boka pobela ke libela akokende na kajibi boya akende sa mwa likambu akende na garage na biso na se poto na garage na se soka ke na garage mama akende combien de francs kenye na garage azo so na makango
combien de fois na kangi to ko ba abi mama azamu tumoko so kangi ko na tor wane komi ya yo ya zui raison azamu noko makasi moko mama Eliane okoboya andimaka tor na été alingaka pe reproche te alingaka pe conseil te nyonso na nakangi motema na tuni mwa liboso na age ni abi mama mwa liboso na 17 ans ngabi mais beaucoup licite abi mwana liboso za na 17 ans mama abi toi na mwana 17 ans toi na mwana 14 ans toi na mwana 9 ans ngabi te abaki 17 abaki ase ba écart une année demi bino mo boka lekile kaka ba une année demi ndalobaki abota ba écart 2 ans tabi abota ki mbangu abota bana na yasa ni abando boka la mwana liboso na 17 ans abi mama Eliane oyo akilibala mwa souffrance oyo alibala ya passe mama ndenga za wana atindaka mo en Afrique ngana yeba te mobali penza zo ebiso zo bano ke oyanga eza yanga na famille nanga eza pona yo te atinda mongo pa mama bango ngana yeba te atinda mongo pa bandeko na yeba te atindaka meme pa ba makako ko imaginer mama atindaka na ba makango ne mengai mama eloko babingi ata poudre pamba mobali yebo somba te mesha pamba mobali eloko abi mobali nanga somba azaka mobali po tokendeki na makembe se nzamba pesi mabota toboti bana mais kosala penzelo koza ke mobali penza na kati ndoko osantike na za mobali afuti abinda ko yomo bi déjà bana 4 ba aide ezali afuta a combien eloko moko mke minga na olinga bana nga balia bien na linga bana nga bata bien donc ngala za ko investir mingi na bana nga nazo sama ka mobali na par rapport na yembongo na mobali penza zo sabi yo ka espèce ngade na ekipoto bona ekipona ya kolukela ona ekipona kolukela te ngala tiki famille nga fana sasa ba parents na ngai nga fana sasa famille nga mbongo na ngeza nga pona libota na ngeza pona yo te yo fo luka ya yo luka mbongo nga pe na luka mbongo na so ke musala te talio oke musala mais mama nga wana kaka zoba soki atie liboko na litama abandi kolela mama aza lokola aza na kisi abi mibali bayebo senga basi basa mama lokola aza soki asengi nga mbongo mama namana kota ba crédit kolo na ye likolo kopese mongo koyoka mawa ke moninga asengi aza papa abana asengi asali nga ba bêtise mingi nga abi siko tango bengani na confinement asali nini abi mama temi libanda liko kende te na liko kende te atemi ka libanda liko kende te na biloko ne na bwaki atemi libanda liko kende nga abi siko osali ndeni abi atemi libanda parce que abenga nga ba bakute ko swana bakute na ko swana wana bazena na kati ya ko swana ngo abenga ki ko kende te nga abi se mama lokola liko kende te fungolela ndako asani akota pour en plein confinement oyo akokende wapi abi mama sona funga fata pour afanda ka libanda pour na zana kanda vraiment makasi yango na bingo to solola mais nga atake maman deuxième maman ya bino bana ngo bana kati ya mabala de tant que maman na peseka conseil na yabi c'était fungola porte to na tanga malamu te zongse na kati ya ndako na bise fungola porte zongse na ndako na bise na okata téléphone te yo fungola porte zongse na ndako zongse na kati ya ndako abi na mama Eliane soki na kozongisa na kati ya ndako ka po lobi po to na confinement so confinement sili mama azobima azokende na lingi ye lisusu te de toutes les façons ngana to balana ka na niveau Afrique pe na mérite to balana na ye te parce que ayiki kozwa kaka mukanda pona kobota taona yeko bota mwana ya mibale lokwa ngai nguna na nge simbaki ya ye simbaki te taona bota ki mwana ngai liboso na zaki na kapena eloko te taona yeko bota mwana ngai mibale ne nguna na nge yeko simba mais tango siko ngunde simi ayeko déclarer mwana nda yeko zasaba mwana me ko bala na bwena mérite bala na biso na mérite ko bala na biso bala na ka na Afrique na neka ya famille o ba église tout ça peut tokena na biso te libana na biso ka na neke ya famille yango naza ko loba bandi kwa mibale pona nini ko nyokola mitema ya basi na bino mwasi aza mama soko yoki ndeko na mwasi ba onyokole na libana est-ce que ko sepela mais pourquoi yoko nyokola mwasi na yo bandi kwa mibale to changer basi balelaka mingi basi babenga nga mingi mais ngala linga ko toucher penga bino mingi te pona opesa bino ka respect po biso basi pe to za rappeler moi mavwanga au monde bi moi likambo mwasi de bobika basi batonga mboka te mona mwasi a déformant soki ndengeni yo na linga ko toucher bino mingi te mais lelo en tout cas mibali bo changer makasi mwasi alobi ata buuti na rapport sexuel oko répondre e kama mabe oko finga e kaka osala kama mwa mabe compliments à la kate ou bien ça moi c'était que vous qui toko ou bien ça rappelle moi c'est que lelo penzo lambi bien
pona nini te mais ce qu'on soit na Facebook bolingo Facebook maka est-ce que moi sono na Facebook aza fidèle pa na yo ka ne bo sono na Facebook ya ko za na kati ndako na moi na yo mais aza pe na mibali musu na Facebook papa aza ko gérer bino ata 5 ndeni ko za la fou amoureux abi mama ana basi musu na Facebook ba monana te bolingo ka ya Facebook ba monate bolingo ka ya Facebook mama mobali okoche biloko kolia na mesa mama olambi biloko koche na mesa obiki mobali ya kolia mobali kana Facebook azoseka na basa Facebook menga mo mwasa ndako toseka kate tosololaka ya mingi te ndako li on dirait Irak bolingo ezate mama mo osati bezaki bolingo ezate ngabi siko ndenge bengani akete abi mama pona confinement yango akete yukani siso tozaki pena confinement ezate ngaki kende na tulo so bengana yeso abite abi mbala liboso na bengana na bengana ete la vie mbala liboso na bengana ye na ebise ngabite zongo se na ndako papa yo oyo kotala nga oyo mwasi na yo bengana ko en plein confinement biloko no libanda ngai mama eli antu mutu na bondele na ebise asa nini azongisa yo na kati ya ndako so confinement sili comme ça oluka ba disposition na yo ta musolo ka place okende so pe bobongisa tel ka bino mibale so pe bobongisa so po okende ke e aka bino mibale mais ngana boyeka na tango bokanga bi okende pa nani en plein confinement babengana okokende na ndako nani amoke makango wana azalaka pe ye moko ndoko okende bosoza ba makango bokenda kolanda na ba foyer omona fi mwana foyer bana ndako mo bavandaka 3-4 personnes okende kuna ndeni okende kuna te po ndenge pe babengani yo soki po ebaki place wana ke mwasa na za possibilité on okende le quoi mwasa bi obanga kete ozana omongo obanga ka ete eloko moko te ofinga ka ye mais pona ni ko finga mwasi na yo oboza ko sangisa nenzoto zo finge pona nini mama ya bana pourquoi oza ko finga ye mibali te mibali pona nini basala bino na matière nini pona ni bokoza ba comportement mabebo mwasi alelaka kaka mwasi no alelaka kaka alelaka anga ye anga mobali sala anga boy anga mobali sala anga boy anga pona nini libala ezele ko esengo fu boza timbale bovandaka o so moni moninga te boza la côte à côte bozokanga mala côte à côte bolingolo langolo ofita na tango nde il faut nde bato bovanda mwa dialogue bosolola confinement oyo baby sipe mabala ebele bato ebele na kati ya confinement bazolingana te bazoyokana ta moke te oyo apenza mwa sepsa bitango kuta zakane libanda na zakales ka azana ndako présence na ezopesa ngakanda na osepa na présence na ete parce que azala te ezolobela ngi eloko moko te azana kati na kometo na dialogue te ana kati na kometo sololaka te ezaka oyo aleki okomona mobali kaka esengo kaka na telefone ndenge ni yo mobali ozala esengo kaka na telefone soki oki kobwaka poubele oki libela okimi oki na garage kuna oki koswana bamakango ebongo mwasi aza na kati ya ndako aza baba te pourquoi kovanda bosolola te mwasi aza baba tosala mwasi kata aza baba te pourquoi ovanda te bosolola na kimia mibali basala bino na matière nini oui nzambe asalaka bino na mabele astelo mais ntango adam la mukaka amoni eve asepelaka mpo amonaka être semblable na asepelaka mais bino mpo na nini boza boyozaka kote chuku okenda ote mpo na nini bolembaka pe te pourquoi konyokola motema ya moninga na yo pourquoi konyokola motema ya mwasi na yo aza na yo bien na kati ya ndako alobi mbongo mpo apesaka po basa poto mutu koma kosalela mibali basa poto mutu koma pesa mibali mbongo mibali ya poto mingi bakoma mwa bafeneya balingaka basa nini bapesa bango basi bapesa kalobi mama na kota ba crédit mpona kopesa bambongo nga na lete me na ofuta nga na bino comprendre sous effet ya l'amour c'est normal bolingo ezali mama aza na lolemo soko alambi yo likambo mama so opesi te nayebi te yango naza koyebisa bino bapapa mibali bochange confinement oyo ebebisi mabala ebele confinement ebebisi mabala mingi ndenge ezawa bacouple ebele apres confinement ekopanzana bato bazovanda na hypocrisie moto azokanga motema mobali mosusu azozela kaka esila kaka nasala nini nabima nakende mwasi mosusu azozela confinement esila nabenga na ye donc eza mpasi mingi bokotisa nzambe na kati ya mitema na bino bobanda kosambela mwasi sambela mobali mpe sambela vi oyo ya na suka te soki omemi vi na wana ndenge ya désordre ti mokolo kokufa okomona vi na okokende mpe kaka na ndenge ya mavwanga soki oza na bomoi boye omema vi na wana ndenge ya mavwanga ti mokolo kokufa vi na okende kaka na ndenge ya mavwanga vi basakanaka nango te eza na buyen te eza kaka moko so ozokende na vi na wana ndenge ya désordre tozomona mingi
mais ma vie na ndenga des au moins pela mokolo bazo kundo ba oncho na libulu okepe na ndenga ya mavuanga kaka eza bien te eza malamu te mibali bolinga basi na bino boyeba ndinga kovanda na basi na bino eza important linga mwasi na vandi boso mwasi na zotia mabolo ngona sazo sambela nzambe pambola mobali nanga nzambe batela mobali nanga nzambe zana mobali nanga basi musoba na sambela po yeni nanga mameli ya nini na ngai ke bisa tana wana sambela po na ebe non mutapisa nga bolingo te elo mo te asambele po na nini non mwasi na yo moko ondire mwasi mutu mususu maman la bana na yo moko mais non mibali bo changer mibali bo soko vandi pena mutu moko lingi mutu ngote mi yebise ke maman to kabona mibali mingi bazovanda na basi ba problème ndako po mibali mingi ba adresse zaka na sous couvert ya nani ya madame sous couvert ya madame so so asona tiki na kende na vanda kaka po na za sous couvert awa po na zo ba couvrier nanga to vanda kaka entre temps libanda sa ba bêtise ebele avant ka po na ndako eza nini ndako eza ya madame ponda ko zaya mosi ya onka mobali sa nini avandi mibali mi bavandi ndenge wana ponda ko zaya mosi parce que mibali balingi dépense te adresse ni za adresse ya basi mibali balingi dépense te le quoi balingi dépense te allez fa fana na ndako mosi po minga zo mona zo ndako ana bando futa ndako na vanda kapa epa ya momi ndebele mbobolo belangona langage na bino ya salité ke na vanda pa momi ce n'est pas bien ce que zo vanda pa mosi on vanda comportement moi malamu zala bien oh, boza gentil te boza gentil te bino mibali. En tout cas pour la lelo to sikona, merci bino na bino surtout de bo disposer ta na bino pour na otalanga. Merci na baebanga oyo surtout balinganga. Mona bambote na ngebele na pesi yango epa ya papa Nikonza na pesi bambote belé ya be ya Zakari. Yanga moko ya motema to je te fais de gros bisous ya. Matiti na monde na solo ba bisous ebele bino nyo surtout Vivi Colette wingi ba bisous na bino surtout boze belé o bolinga kama mama ili ani tuna singi pe na bino oyo nanu bo s'abonner te na chaîne YouTube na bo s'abonner na ba toujours que émission nga pona obebisa te mais ezaka pona ko bungisa émission nga ezalaka éducatif émission nga kitaka batu bele mitema po ba benga ko mama ili ceux qui tile na vandi na zo patienter ezaka ka pona yo kaka mateya na yo yango wana pona yo kaka mateya na yo yango sake na vanda tile yo mona vanda zo supporter bo pona yo kaka mateya na yo wana na pesi mbote na nga pe ebele na sel pe ba bisous na nga ebele pa ya epa ya papa Emani Panzu na maman Odette Panzu na ba bisous na bino ebele Clara de Bruxelles na sel ba gros bisous pesa pe bana erogal bango nyonso mbote ba madame nitu apesi bino ba mbote ebele oza madame nitu mwasa capital mwasa ni 15 nitu na pesi bino toka ba mbote na bino ebele merci beaucoup na bino nyonso tout Domtine Makenja ya di londole ya nga ya motema ba gros bisous dina lando nanga ba bisous ebele na bino nyonso tout ceux qui tosaka ba émission on a le baké préparons-nous pour le mariage ça pour na ko bebisa te mais pour na ko bongisa yango wana ndeko mwasi ndenge ya bimisi biloko mobali ne libanda nga mama ile ya nitu na bomi moto na lobi nini mama zongisa biloko ne na ndako ko benga ne boyete am tosaka makambo su efe ya colère zongisa ye na kati ya ndako na bise zongisa ye na kati ya ndako ayoka kinga pe azongisa na kati ya papa ceux qui après confirmer ba benga kamunuko embadi ngai kutute embadi na sasu kuna te na sali effort na yebisa zongo na kata ndako soko ayeko benga no tuse telinga ite j'ai déjà fait ma part ngala baby sakate me ngala bungisaka pona lelo to suki wana so mono se pene émission partager na ba oba mameli ni tout ba ko pe ko yeba maman ili anitu nzamba zana bino God bless you mungu abariki tata nzamba ka saku muna God bless you nzamba no benish nen bana betu bons bye bye